Yaya, nayebisaka bino toujours que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Il faut faire très attention. Soko moni mutu, azali na bambongo na ye, amonaka makasa nkembo. N'enviez pas, po yebite mbongo wana azwaka yango wapi. À l'époque, tu es bakate, kasisikawa, ba réseaux sociaux, réseaux sociaux, au Facebook, TikTok, YouTube, yaya, ezali na bakadia mpemba ya kosakana te. D'ailleurs, nayebisaka bino, numéro nyonso, tout ce que bengi yo, ezali numéro ya koyamba te. Salaka attention mingi. Surtout bapel masqué. Yo mutako benga yo, oyebi numéro 1 te, mbala moko oyambi. Zalaka na habitude, ce qui bengi yo na téléphone. Numéro 1 oyebi yango te, tiame libre yamba, zela mutu wana bengi yo, ye abanda koloba. Parce que ye muta na besoin na yo, yo go banda koloba te, oyambi yo kiye. À moins que yo ba numéro 1, ce oyebi yango te, koyamba kadonga te. Pour là de yo, c'est très compliqué. Ya lisoto kobete la yo, salami bongo na Angola. Mutapesi li solo oyo mwasi wana ye moko kombo na ye afi jeune fille ya 25 ans likambe komeli mobali na ye fiancé na ye o alinga kobala ye na kombo ya Pascal na ba réseaux sociaux azwa musala na ye soki pa azwa église oyo bapesa ye mbongo bapesaki ye condition abimaka na ntaba chèvre chaque mercredi oyo ndenge asaki mwasi na ye afi mercredi akoki koya te mpo azalaka na bapriere kasi arrivaki ndenge nini afi aya kodécouvrir ke mobali na ye Pascal alalaka na ntaba yango liso tokobetela yo lelo. Mbote bandeko balandi ya radio lokole télévision et puis dimanche elamu okati ya mabote ya bino les dimanche déjà presque en après-midi muke journée zali kosila bobengi biso baike papa Fiston lelo mokolo ya lomingo lokolo ya dimanche tozali na ba mama na bana na tofandi lisolo zali te kaka moko kotaki na tongo wana est-ce que moi zali te obete na biso lisolo po masolo oyo papa Fiston esungaka biso tozalaka prudent. Surtout lobby lundi début de semaine. Tali na abino fait to betali solo lobby mais y a pas de problème comme tout ça na ma solo et belé nané asika o nabi tika na betela bino li solo ya Pascal na afi pour epende bino. Rappelez-vous ma solo auto betaka awa lobaka yango chaque fois. Biso to betaka ma solo pona ko nuire batute. Pona ko bebisaka ba valeur topé ba réputation ba famille te pe ba tuté mais to betaka kaka pona ko sunga esika oyo ndeko alonga ki yo posala nini olonga esika oyo ndeko akoyaki yo olonga yango yo nde objectif ya masolo auto betaka yango wana masolo auto betaka awa esalaka biso to inventaka yango te ezalaka masolo oyo bino moko bopesaka biso to beta yango enfin ya kosunga bandeko yango wana esaka bino bayiki ya to partageaka yaya tozali na opération à 50 000 membres, pour ne pas dire 50 000 abonnés. Est-ce que pour Natoko Mabongo, 50 000 abonnés, et allez, Mabé, vous allez passer. N'ayez qui avec votre volonté, ce qui te tient molende, tout un chacun, membre, oh, tout ça déjà, awa, te tient volonté, aya. Au partager, monsieur, on a 2 3 personnes, tout ça déjà plus de 49 000. On va y arriver. Donc, ça bon 50 000. Ça l'a plaisir. Tout na papa, tout na maman. Est-ce qu'il y a s'abonné déjà? Ceux qui s'abonnent, s'abonner parce que les bande de belé bali awa batala kabiso mais pour s'abonner moi bolembu maman papa ceux qui ont s'abonner te benga ya moi si ala kisayo to ya mobile sa ndenge nini okoyi ko s'abonner pour ceux qui tout tié et puis on s'attend ceux qui ont s'abonner il faut finir la cloche à notification pour na okataka ba programme na biso to ba vidéo ata mon côté voilà il y a un bon tout le solo oyo et salami na Angola na Luanda tika to informé au bout. Il y a désormais partout aux alliés, na Europe, na Amérique, na Océanie, na Afrique, libanda ya République démocratique du Congo. Soki olingi ozonga mboka. Ozali na parapluie te. Toyebi yango ba tracasserie ezalaka trop na aéroport international ya Njile pa na biso. Benga biso awa na radio lokole. Une semaine avant que papa Fiston na ina ke de Kinshasa yaya toko arranger pour na yo toko solana ba service kuna ba kozwa yo na pied d'avion yaya ba kozwa na pied d'avion na ba JR bien garde ko ba hôtesse ba memi yo na salon d'honneur salon au fati akotaka na salon ya ba diplomate au vandi wana ba zui ba passeport na yo ba ke ko sala ba formalité nyonso tu yaya
Na simalango batio na kata mutuka présidentiel obimi libanda aéroport yo okiromona famno kitoko te kitoko makasi voilà donc oyebi ndeko na yo yo moko na yengo kende yo il faut o soko lingi to forcer to soko lingi obengi biso bosala yo service wana mingi soki obengi il faut to assurer que yo zali membre to o s'abonner déjà na radio Lokole TV o to loba kité to lobi voilà. To partager les choses, to partager le monde, to partager. Mais chaque fois, là d'ailleurs c'est très compliqué. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Au comment on a sous jeune garçon, azana ba mbongo. Au retour là, papa na bango za kinani, azala ki na mbongo te. Mais il y a un mbongo wapi ya. Ou soit, au comment on a jeune garçon, ba comment on a ko tambo tambola raboy, a comme na mbongo sou wapi. N'enviez pas les gens ya. Il faut attendre temps na yo et comment. Nalobaka yango chaque fois yaya via mutu ezali lokola ndenge professeur na ngai ya logique bangala abandaka koloba bangala s'il est encore en vie je ne sais pas na Istandolo na pesi mbote bana mosheto ville abandaka koloba boy au moins vie ezali lokola bolé ensemble. L'osona ma desto bolé biloko bokoli en famille nzela moko mais pendant que nzongo inene mutu na mutu sana tana ye oya kendaka nzongo inene est-ce komi voilà otanga classe nzela moko na muninga na yo ba misusu akosa musala kutu nanwa bo si classe cité azudi ya musala mususu bo si classe bo azudi musala musupe yo peut-être classe sili mais nano zui musala te obandi ko yima te obandi ko luka partout pendant que de kozwa bisimba simba muto okende wana akota la ga chance na yo soki ezali yango akopousa nga pembeni peut-être c'était prévu pour na yo chance na yo et sourire 5 ans après musala 10 ans après musala mais yo welisi OK ko simba bisimba simba suka nango ememeli yo malheur. Histoire ya Pascal ezali boye. Pascal na Luanda azalaki na famille moko pauvre bazalaki na mbongo penate do mbongo te. Pascal après kozwa Pascal a 36 ans. Ah ok, 37, alors il a 37 ans. Tant que j'ai diplôme na ye, université kutu akenda quitté, donc il moyen était abandonné qu'au début mouké, la famille n'était pas riche, très pauvre, donc ça n'allait pas. Ça n'allait pas vraiment. Donc Richard, Pascal azalaki moi na liboso na famille na bango. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a stress les gars qui trop. C'était un dimanche kaka boye. Pascal alali akoba donc yena ya batwe belé bazalaka na réseaux sociaux hein. Ba monsieur zalaka manque à faire. Yo komona ozana réseaux sociaux. Luka ta musala, luka makambo ya malonga, ozali wana business na réseaux sociaux ko luka ka nana lekile lote, nalinga kotala mutu entelte, po ya finga ka bien, nalinga mama entelte, nalinga ya finga ka batu bien, nalinga finga na ya finga la bien zalaka. Téléphone oyo bato ebele ba osala mbongo na téléphone oyo bato ebele ba ozo ba fina ba vie na téléphone oyo kasi yo téléphone na yo musala ka otala ka makambo ezanga tina nde ba ofinga ka bato ya solo wana vie ezali awa oko perdre de vie on peut awa. Alors Pascal un certain dimanche tout le monde ba mpia kanaye obi soki na ndako za ya liboso surtout ya mobali au contribuer te loko moko te même balé qui nous a basi ba ko sala ko sakana yo okoma objet à moquerie même ata papa na bina ko respecter te maman ko respecte balé kutu mawa trop ba ko sala mukondosi donc moyen au gang la tele qui nous a moi c'est te poso ka lambi ako tilo fumukie to akola ma bloka yo mo na ba photo a tele bloc côté donc yé parce que na situation alala ke bana ko se reposer ayuka un message contre ta téléphone na tintin. Oh, atala boye na Facebook. Abandiko peut-être Facebook. Atalia bandiko tala azo mata page la kozo mata page akomi na page moko abno tous on a besoin ya ba jeune ya moins de 40 ans au basali mayele ba joindre association na biso. Quel genre d'association? À côté tanga côté à cliquer à tel formulaire yangoyo on remplit combo na yo âge na yo date de naissance makabuno surtout on remplit au tena numéro na yo. Alors Pascal se dit na mekana luka ndingo wana a meka remplir no surtout tant on envoyer ka boy et ça le goût de 5 minutes te bouba bengi ce monsieur Pascal
moi tanga komona ya mboka ezate to betaka lisolo Pascal oui oh ça va to moni formulaire na yo caps comme ça lobby yaka na bureau oya pona interview c'est vrai bureau yango wapi ba PC secrétaire c'est là qui bureau et si bureau c'est là qui Pascal pouvait aller kuna makolo pour ça la mbongo atike kututé lobby nango lundi Pascal à la première heure déjà le ngonda ku 7h 8h30 à ça déjà wana. Qu'est-ce que Pascal avait remarqué? Tango a commis na bureau wana komba 8h30 a moni mituka kitoko liboso. Oh. Ya moi bureau yango ya yesika sala ki concession wana. C'est quoi ça nini? Kota. A commis na portail pas kota. Mutala na porte wana. Sécurité wana sécurité. Oh, c'est toi mais c'est Pascal oui entre a fungoli. Tango a fungoli porte à côté. Oyebi ce qui ba osala kaya mutu donc batu batandami banda libanda ti na kati delin na kati lokola mokonza oleka tala kotika wana wali ko bandi ko betele maboko oh il comprend pas sikoyo leader na bango good na bango atino ça c'est yaka abandi ko ya batu maboko ti akoti na kati ça amone que ça secte et ba koti ba fandi kuna maboko ah Batuni Pascal, est-ce que yo yebi ke ndongo koti awa ndongo rappel formule yebi ke o ezali secte abi oui na mona ko na yebi ke za secte ndongo na mais je ne sais pas j'ai voulu venir voir tuni est-ce que vi na yo oza heureux abi na za heureux te na vi na ngai po na za na mbongo te ba na sisa kelasi ba ninga o to tanga kutu na bango to za ba diplôme ba kenda ba kota université ba zo ba mbongo ngai pe na possibilité ça été même si oh Pascal ko banga te ndenge yo okomi déjà awa na secte ya biso on te confirme que oui o ezali secte ndenge okomi na secte oyo bouye ozui déjà mbongo omoni ma membre bali bazalaki ebele bakosala cotisation pour na yo pour un débit okozwa vie oyoki kobanga te mbongo eloko pamba bato omonaka libana wa viaka wana okoleka bango na mbongo sini wa papier Baeli Pascal ba papier. Yaya batu ebele batu bayiki bazalaka ata oke na bureau o assurance o nini be. Okomona ba komi comme makambo ebele. Ma bakambo ba komi wana bango boko baye meyo pressé peut-être ozwa eloko moko boye o signer rapide o tangité. Yango ata ko koteka eloko ata ko somba lopango sengaka ba voka bazala batangelo ba papier ba condition. Eloko mso ko somba boye ba komaki ba condition oko changer te oko sala boyo ko yeba te tango le kado motema duku osombi ka ndengo wana mabe ko ya na sima Pascal a signé tango a signé ba bise ça va premier te so côté na secte okomi moko ya membre ya biso to ko ya mbayo bato bali awa bazali ba membre ba osala cotisation pour na yo ba sala cotisation sur place wana pour na Pascal. Cotisation à $350,000. 300, pas vu combien on a dit $350,000 à jouer cotisation, appel des fonds. Batouana, Moussou Bataki Babi, Zakina, Lokola, Babenga Amoni, appel des fonds. Na écran, écran, na Batou États-Unis, na Batou Bapesi. Et bimi $350,000. À part $350,000, c'est toi les Misimbongo, $150,000. Bapesi, le col Bapesi Pascal. Et y a un jeune de 36 ans, un piaquer qu'il est, et le morote a tenté la Facebook, il a comme si il a signé, il y a le morote, mais $500,000 na cash. Mais c'est vino yangoyo. Et puis, sur Bimiwana, cadeau mon pour la Yowana. Abi Malibanda Bwe, Yaya. Jeep 4x4 ya kitoko Range Rover Ford ya noir double cabine babi mutu ka pesi yo kado yango sikola mbongo oyo lukandaku quelque part soko zindaku comme ça ba louelo ndaku wana to yo opesa garantie na mbongo ozana ngo obanda business na yo ndako ko zo ndaku a ebité ba ça premier te kaka wana batu ba ya batu wana basana réseau ko sakate batu ebelo mona ka basana mo makasa nkembo mo bakatu kubianza eza normalité oui c'est vrai que ba mbonga normal ezala ka belé
Il faut faire attention, Yaya. Il faut faire très attention. Bah, ça va. Ndako moke mona na Benfica. Bande ko Angola Benfica, Benfica, voilà. Ndako mona na Benfica. Benfica ozaka makambo. Ba riche mozaka na Benfica. Yaya. Ba tumingo mona batambongo wala bafana bisika batambongo. Yo va na esika moko ya bio attractuer tranquille. Bazaka tranquillité po et ça mystique. Bazoli ndako na Benfica, ndako déjà équipé. Awa do futa ndako wana. Ba bisi nyonso tu oyo condition na ngolo moto. Condition za kaka moko. To pekisio to o biso tate bato otaka ba pekisio ko linga mwasi te ko sakana basi te. Oko linga na obasi, oko sa no surtout mais journée à mercredi. Oko ruta na mwasi na yote, oko la na mwasi msute yo il faut bandola la kaka na chèvre. Ntaba ya mwasi. Na mbongo to pesio le kama moso manta ba mwasi. Sala prière oyo to pe prière moko tanga esa na okisite tanga kaka boy tanga kaka eloko tanga prière wana et puis okena ntaba wana ya mwasi chaque fois que na tanga ka prière o eza pour na protection na yo pour na protection na ndenge ni yaya ba to mokili makambo mingi nga na lelia o mama okisa makambo ye bi ko poussa te. Parce que là, vous savez, mais Mbalamoko ndako na Benfica, abima do Jeep Ford de Aliwana, ba pesi na chauffeur abimi akei do tanga akei ba kenda Mbalamoko na ndako wana même jour batala, c'est bon akokota dans 2 jours. Jeep wana zonga pa na bango, ba mona kendaki dimanche et par le lundi wana ayeko zonga na Jeep aleki asombi mwa bilamba abimi un peu propre. Aibisi pa na bango ono nazi contrat musala ba pesinga boy Pascal ozi musala ba mama ba sepeli ba sepeli moi quelque chose pia pesi wana lobi nango Pascal bon ndako eza occupé asombi loka mikembi ko avaler ça bilamba propre à 3 jours après accueilli na ndako na Pascal abandi ko va na Benfica. Kasi ba parents ba ebisi mais Pascal yo zuma mbongo zo moi leki na mo comme balé ba ko fanda kuno ko fanda yo mo habité ngana ko fanda kanga moko mais na bala s'occuper na bango. Pascal a sali boutique ana ba boutique na Luanda wana boutique ateka ka ciment a s'appelle la quincaillerie no a boutique mususu ça va donc Pascal a sali 3 ans mbongo do mbala bona quartier ba boni Pascal a limo tanga zo ya pa na bango vie échanger yo no bona na batande ngo wate osaki na quartier ndingo wana en un cours clin d'œil bou vie échanger ba leka Pascal ko bien a modifier ndako na bango a sombe na bango ndako côté mususu a modifier ndako comme référence ndako ba Pascal et comme référence na quartier wana a ce qui peut vraiment très bien. Pascal a ça pratiquement 1 année et demie. Azaye mabashi to alingaki te moi si to alingaki te to bano ke ba une année 6 mois moko boye na centre ville. C'est ainsi que Pascal a kuta na jeune fille moko oya tuta motema na makila te panzana. Ce jeune fille là s'appelle Afi nda pesi di solo oyo tanga moni Afi ba pesa geta la ndakabasi alandi na ye Afi a solo lié consort comment tu vas bref balingani na Afi balingal na Afi mais ba bala na kida na Afi te ba ya ulinga ko baki moi sta mobali non surtout normal ça va. Imaginez-vous Pascal a kopita niveau a sombeli na ya c'est pas dans tout le monde chéri na yoka ndengo a sombeli na mutuka a sombeli Pascal pardon Pascal a sombeli Afi mutuka moko ya mukie ala kisi a kotu eto école a fait bandi ko poussa entre temps bien sûr ye bokopé Pascal a kota ki auto école a bandi pe ko poussa na ye vie bandi normal Afi ayaka pe na ndako a Pascal na Benfica wana alamba ka sala ka nyoso tu mokuta lali apesi ye condition maman ngala sala ka mingi na musala ngala sala ka donc chaque jour mais jour na ngala sala jour na ngala prière tu peux venir autant de jours que tu veux dormir faire ce que tu fais mais le mercredi na lingaka nazala libre okoki koya awa mercredi te yaya yo zo déjà mobali moko aibisio na peso nyoso zala nyoso tout ono condition jour intel koya kate il a suspect o kota na ndako nyoso tout mais chambre oyo kokota te suspect
tobetaka lisolo apesi pe afi condition ya mobala kisoki parana yo asalaka nyonso tu apesaka nyonso parce que afi azali fi oyo to fi akangaka suki makasi afi akoma pe le kundi afa mobala na mbongo te afi pendant une année pe et une année et demie pour makambo to salika ba 3 ans 3 ans et demi afi a respectaka na ye mercredi akendaka kuna te mais elle peut aller le jeudi akoke lundi akoke mardi mercredi akokende te jeudi akoke ba jour nyonso akokende sauf kaka mercredi po kuna mugo salamaka na chèvre mais ayebi te. Au fil du temps, il y avait un jour, Tantine, là qui est maman na bango, ayaki pa afi, papa afi, elle reste encore chez elle, azara pa na bango, aye pa afi, afi au kanga suki, pendant que afi au kanga suki, au sola abi, afi boni boki, le boki là bien, boni, au moins on a été, le lobo on a été, le mercredi en tout cas, ba to lingana, ayi sanga mercredi, na kendaka te pour nazana azana prier un peu fatigué donc mercredi ko kende so na urgence na bengaye il va résoudre des problèmes de loin mais na ko kende na mercredi. Oh tantine nga abi c'est quoi ça c'est quel genre ya ba condition de ngwana mwana bino bana mikolo bozama yele te mobali ya mbongo ndengo batikala ka espace te mobali asomele kutu mutu karo bala nite kaka boyi na piate longo moko te yo otika okenda te e moko soka jumo simsoye bandengeni soka triki au ça faut faire attention faut la misu est-ce que moi si monte à kuna mercredi yo otika ndengo te faut la clair mwana oyangai mbala moko esprit ya afi se réveiller wala mtabeta disola ba fisto na ki mama suki na esprit sera tellement okende na sisi pe kanga tante na suki na soka ngai suki na telempe mbala moko na bongami ale na démarrer mutuka ngai wana balokini nake na Benfica et pas ya chéri nanga po ça dans ça on fait ça ba clé anda kuna sana ngonyoso tundago sanda kuna ngai pendant que na nzela na kuta na pire petit à Pascal boni mère boni OK oh la qui pas vieux ngape ba ele pas ça les tête to baka pas vieux papa Fiston la joie garçon wana pire petit vieux na taille la carte on dit que tant comme na gate pour sentinelle à la kawana chaque fois sécurité na porte mais ce qu'on a remarqué sécurité à la porte wana te mercredi wana sécurité à tendre ni ngako na clé na fungoli portail na koti tango na koti kuna na lupangu mutu azati pour bala msaba za kambala ata mutu moko ta mercredi mais qu'est-ce que papa donc mercredi en tout cas et ça pendant prière mercredi ya solo ata mutu moko ya kate OK c'est bon mais siko asambala ngana kota ndako bakangi pe mutuka bakota babeti porte mutu afungwa ta fungoli porte ya ndako pasa na ba clé tango akoti na ndako na salon vide le robote TV zola kisa mais ya zate mais ye aki wapiye parce que la il faut la que na ndaka bimate ba prière consort prière on sala ondeni ça va ayo si prière de fana awa ngala tala na chambre allez afi se diriger na chambre tanga se déjà comme la porte à chambre oya bango na lobaka ndengo wana aoki ba gémissement oui ce qui fait ça la mat moi ba gémissement qui wana mais ça c'est quoi ça donc tant na ça qui na raison voilà affaire mon travail de solo tant na qui na raison donc hier alingana mercredi te pas changer basi awa alinga kende abi babite nga fona mona tango akei sikoyo a fungo les portes brusquement pas kanga bango ta fungo les portes brusquement ta la boy mobile na Pascal en pleine fête na chèvre na tabac ganga tango gangi siko mobile na sutuki mais azalaki déjà na pleine action presque donc à jouir déjà voilà ça les termes à jouir déjà moya kata ezata bimna sala benga pire bacho ya yotala pire bacho betanga yé tant que ya moni acte wana yepe agangi ezaki asali vraiment yepa bande ko jouir pendant que jour wana été en ko transmettre nini et pas ya chèvre avant ko soni pas chèvre était tanga ba prière wa zaka nini tala kunteki tala kumamba bakima bakota ba démarrer peut être fungola porter ba démarrer mutuka arriver à zongi si bakangi porter donc l'état oya bima kanga boya kuta bango si bakia déjà a son téléphone abenga moi sinayi Pascal abenga afi
afi aboya koyamba te koyamba abetela lisolo wana ba parents na ye talanga esika na wuti et pas Pascal mama leki ayesaki nga bokendaka te dokaka na beteli bino wana nakendaki kaka ndenge wana tala participation nakoma boye nakuti tala makambo nakuti eza nde boye do mobali yango aza mobali ya kisi epesi ba étonnement bake koluka ba pasteur wana kosambela kobonda en tout cas mutu bakisi boye no ye abenga boye Pascal abenga mwasa lisuku yamba telefone te zalaka na ligne abenga boye alika koyamba te. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bafandaka boye 2 jours après baye kobenga babenga siko nani wala nana bengi sikoyo ye famille ya ba Pascal babenga siko babenga fite mwasi ya Pascal. En tout cas tala ce qui s'est passé on ne sait pas parce que bakanga ki munoko balobaki te. Non to comprendre te l'état bengi biso awa ba voisin ba noka solomoko ya babe ya kopula babuki na batala bakuti mobile na yo asa ya kokufa. Donc on ne sait pas. Pascal akufaki quelques heures après ndenge moi ça monaki ya na chèvre akufaki lobi nango on ne sait pas. Mais ce qui veut Pascal akufaki après avoir ba dévoilé secret na yo. Pascal akufi mais biloko na ye ethically intact famille ethically nango bakunda Pascal akena ndengo papa fiso tango betaka masolo ndengo wana ba te ba kanta masolo lokuta masolo wana e salama e pai na ngai moko afi Pascal wazaki fiancé na ngai akufela ndengo wa likolo ya bakisi mutu kana sa asomela ethically normal mais ye ezalaki kaka ndengo wana masolo epesi ngai mutu koswa ba masolo ya boye ngana lingaka kokotisa bato oyo bazalaki na expérience boyebi na radio lokoti okela kofine tant que tolobaka honorable évêque Alpha Polo Oskem ye azalaki bongo ancien magicien yango tobengaka ye ex Zabolo ancien magicien alekaki na bavie wana ya bascience occulte konso nalingi aexplike biso na likambo oyo ye lecture na ye sur likambo boye amoni yango ndenge nini voilà yango na koyamba mpo na bino évêque Alpha Polo a expliqué makambo oye amoni yango ndenge nini. Évêque Alpha Polo mbote na yo bon dimanche. Papa voilà là sire olandi lisolo moi makelele siko zali moi makelele évêque moi makelele siko zali nazokota na mutuka okota tokende makelele voilà expliquez biso tobeti lisolo oyo ya Pascal na afi Pascal azalaki na mwasi na ye fiancé na ye afi oyo adokopesa nyonso tuba apesaki ye condition ayaka te amonaka ye mikolo sauf mercredi aye kokutaka afi aye komona ke Pascal akangi ye azo mugu azosala feti na chèvre ntaba lecture na yo na lisolo oyo omoni yango ndenge nini makele makasi honorable président nalandi lisolo oyo ya Pascal nazopesa ba téléspectateur nyonso mbote sika bazali malgré moi la mais nalingi na yandola papa omoni mokilo eza na ba problème ebele tango ozoloba lisolo ya Pascal nga lisolo ose komelanga ozoka papa oui nga lisolo oyo ekomela ngai epai ya mwana na nga moko mpe akutana na likambo oyo azalaka na mobali moko balingandaka na ye na nzela ba Facebook epanda bazovivre na mwana mobali wana azalaki na Kinshasa ye azalaki na mboka Matadi bazalaki kovivre na ye bon mobali basola kaka bakutanaka te aye kobenga ye bakutana na ye na Kinshasa mwana mwasi wana mpe aprete akoma na Kinshasa jour akoma boye nzoka garso wana chaque 12 heures akomaka nguma abalukaka nguma abandi kosanza mbongo esalama na Gombe
pene azofuta na immeuble moko face ya golf. Sikoyo soki esalama ndenge nini po mwana mwasi wana akoma tina niveau okuta scène wana na bagarde baye koyeba gasi bakala ke mwana mwasi wana akoti omoni monde de ténèbres eza monde ya mibeko monde de ténèbres eza monde ya mibeko oyebi ke nasalaki 18 ans na kati ya magie oyebi soki bapesi yo mobeko eza neke ya respecte soki odejoué na kati ya mobeko moko yeba kokufa. Pascal azalaki na mobeko ke chaque mercredi faut accoucher na ntaba ndenge histoire ezali ta on azobima na ba sirène ta on azalaki kuna mukili oyo faut ekeko na ngai apesanga autorisation olobi zoki bien te craché olobi tangu nga nazalaki na mwasi na nga sirène nazo vivre na ye soki nalingi kolinga mwasi na mokili oyo babikeko na nga nazalaki nango ezalaki na ekeko moko ya mwasi manzuzi nde azalaki kopesa ngai ordre folinga mwasi boye donc nazalaki kosala tirage au sort ya basi soki asepeli na mwasi wana te aoboma ye soki asepeli na mwasi wana te akoboma ye eloko ezalaki kosala ba étoile ya bana basi oyo nazalaki kodejouer nango fu ekoko wana ndimake mwana mwasi oyo aza na étoile biso mpe tokoprofite nango fozala nango eza obligatoire fu mese wana kufa parce que secret na ye ekomaki dévoilé ezalaki code ntango ye azobima na ntaba azoprofite mpe na vie ya mwana mwasi wana ye azobima na ntaba azoprofite mpe na vie ya mwana mwasi wana comme nde balobaka 99 jours ya moyibi journée moko ya mokolo ndaku et c'était Dieu qui a voulu ke akota na mutema ya ndeko wana apesaki mwana mwasi wana mayele akende kutana na ye papa biso tokata baliboma nga na bela baliboma nga na lia batufi na nga moko na sumbi na lia ngo nga na lia na banzela likoloke na bebisa kaka mobeko moko e grand maître atombokelinga apesinga malade ya liboma lokola nzamba zalaka toujours riche en bonté lelo toza ba évêque oto te liloba nzambe mokili mombezo yoka mais évêque pendant acte wana oyo ye azo sala fête azo mubu na ntaba qu'est-ce qu'il transmettait na ntaba abana ko zoni na ntaba papa oyebi eza kaka condition eza na bato abatretaka mpe azobima na soso na mokili ozomona eza na mutu azotraite na mutu aliboma donc ozomona bato maboma mosu omona na nzela bakoselana na bango basoda makambo mosusu omona mpe ke premier ministre omona mpe président moko bo omona mpe député moko omona mpe PDG moko ya société abimaka na mutu aliboma eza ka condition et condition wana ezali kaka mpona koeleve le nom de Lucifer ke alongoli mutu akutana na mutu malamu akotisi na kati ya auditoire mabe mais wana siko pendant que acte wana esalama donc ye aosanti lokola wana mwasi normal to aboni kaka ntaba non baoblige taba ntango azokouche na taba pouvoir ezokomata azozwa richesse donc richesse na ye eza na nzoto ya ntaba wana ntango azobima na ntaba azozwa lupemba epai ya mwana mwasi wana bazobénéficie étoile sikoyo ntaba aza lokola temple na ye oyo deuxième monde epesaki ye azobima na mwana mwasi wana ntango azokende bima na ntaba basemence nyonso oyo ndenge abimaka na mwana mwasi wana bapotentialité ntaba azozwa yango epuis mbongo ezobima lupembe ezokende likolo voilà sikoyo bakutaki Pascal akufi nayebi te akufaki même jour un jour après tonengeni pe puis
mutuka oyo asombelaki mwana mwasi wana mutuka na ti lelo ezali eza mutuka normal abwaka to asala nango nini on est déjà le col à secret et ça qui dévoilé. Deuxième monde de bêtis et boumier. Donc tabana fois limoi. Tant qu'on va retirer un tabawana, Pascal n'a pas encore la vie parce que vie à Pascal non c'est ça qui n'a pas beaucoup en tabawana. Merci beaucoup. Mutuka oyo asombela mwasi na ye wana afi mutuka wana ti lelo ezali ezali mutuka mabe to mutuka normal non mutuka ya mabe oyo tozali oyo ebimaka na bon omoni ntango nazalaka na mwasi na nga moko nazalaka na ye nasombelaka ye mpe mutuka eza ngo na problème te eza nango mutuka ya mabe te eza mutuka eza nango mutuka ya mabe te eza mutuka ya mabe te po asombelaki ye kosomba na mbongo wana eza mutuka ya mabe te mais lokola eza mbongo ya sacrifice nde ezobima mutuka ya mabe esiko opo parce que afini apesi lisolo siko asala ndeni mutuka wana ekontinue akonde kosala yango ateka yango to akosala ndeni te kango pete po na posa mbongo eza mbongo ya sacrifice asacrifie mutuka wana soit apesa ngo na basali ya nzambe azwa mbongo wana bateka mutuka na poza mbongo ya kisi loko eza mbongo ya kisi bakozwa mutuka wana bateki yango apesi mbongo do na orphelinat to apesi ngo na basali ya nzambe to bapesi yango na église akotambola so na mutuka wana te eza mabe eza abomination eloko nde kokoma non akokutana na babiloko mosusu ya mabe parce que place mbongo wana ewutaki eza mbongo ya mabe loko eza mbongo ya mabe ye akotambola so na mutuka wana te mais yebisa biso nanu yo ofanda mpe na ngola mpona nini makambo ya mabe ezalaka kaka na benfica eza quartier ya bato mabe ba quartier moko ya sacrifice benfica eza ba quartier moko lokola ba quartier moko ba sacrifice moi batamine na moi quartier. Merci beaucoup évêque. Allô. Merci beaucoup. Merci honorable président Fiston. Voilà voilà boki histoire oyo ya Afi na Pascal je crois était abino. Mukili oyo eza na makambu ya marque na marque ya soki ba betelo masolo zo mo lokola fiction lokola lokuta nzoka eza makambu ya solo lisolo oyo tobomelaki yo pona mokolo ya lelo ya dimanche yango wana soki lisolo oyo intéressé ote yo partager yango peut-être ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala voilà tout ce qui a après le kolano mingo lelo tokutani prochainement na numéro mususu ya Radio Lokole Masolo la chaîne Nabino Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara.